likambo oyo sala ndena kosengela ngo pardon mais likambo yango nini oyo reconnaître ka yo moko na limbisi olimbisi ya sala yo nini même c'est ingratitude baba faire c'est un grave vis-à-vis à Wera si il est fait aujourd'hui c'est grâce à Werason nde bato balobaka Jésus de nienstant abetaka na maison mère nga nazaki na maison mère tant ba utaki wenge mobimba eloko ngo babengaka ingresa nini ngai Jésus de niens à reconnaître kanga ke naza parmi ya bato ba recruter orchestre pour na nini yali ko reconnaître en côté pour faire ayaki test na maison mère ti à comprendre Jésus de niens ayaka test na maison mère ti bazaki na wenge mobimba ba panzani bango baki ba pire petit ya Wera balandaki Wera oyo ba pire petit ya sultani balandaki sultani na c'est tout se comprendre maison mère tango do sala mabango bazana so bi kinga na cofondateur et ça lui passe pourquoi c'est que yondem toza un gars oui tout le monde ndeni po c'est-à-dire que Werason dans un grave le plan rumba tozala biso ka ndé tozalaka sur le plan rumba tozaka likolo ndé tozalaka quoi pour panzori azo mema bango vraiment na Congo yo mo yebika. Mais sur le plan rumba, tout mais quand on a mon analyse qui on a sur le plan rumba, est-ce que la musique africaine, ils ont rumba des hommes tout na top les lotos. Et musique na biso, musique na biso. Faut pas tout côté na musique mo musique à batu. Comprends pour ba Nigériens sont même on a rumba. La limite que ba okoka. Yango ce qu'on a même on a réflexion moi vous. Oui, à l'époque. C'est les Congo qui gagnaient. Aujourd'hui, il y a des Nigériens, il y a des Ivoiriens, il y a des Tanzaniens au pays bazo cartonné parmi la stabilité. Bazo cartonné pourquoi? Bazo cartonné pour biso siko to komi kolanda bango. Oh bango nde bano yo ka biso bano landa biso. Comprends? Biso siko ba congolais to komo tika ya biso to linga to sala ko bango. Do yango do mona ke bango bima c'est comme si bango ba sala ba komo sala mieux ko biso. Oui, mais parce qu'on a bien la salle d'émission trop abandonné ça même sur la vérité faire go la faire à bol ça kae ba oui la soki mbongo ba bilo mabongo ba oui la mbongo ndenge nini ya oui la mbongo na Jésus de Nias mbongo wa Jésus de Nias be mbongo na yi hein ya ya kiasa ina l'arte ba zumbongo ba paye ba kara ayi makuru Jacques Pemba maquillage bembezalaka pour la séduction te kolanda paresse te absence d'ayo nazamowe soki batie moteur na pusu identité changé poussera comme chauffeur ndenge na fila ngai soko cheba souci ja vivant na zui identité ya mowe apo maneno mowe mama minakondi mokote ye mwana na liboka ya tuta dilane kolo bondi bolingo botama kala c'est le téléphone, l'état accouchement, période de presse, des amunda. Ezaki producteur azako bibango malembe, c'est pour ça grand makambo. Basala ngoto yakaka kinchangi te. Faut ya uyemba quelque chose, ba yoka uyembi nini, malgré français oui. Kolanda bana na ba nigérien te, biso ba congolais. Congolais lingaka thème. Mélodie mambo belé donc Comme là, il y a un thème, mélodie, mais il y a ma pousse à te. Les musiques, il faut que faux musique. Donc, musique, oh, on a musique à nous L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Bonjour et bonsoir, très chers amis internautes, fidèles abonnés de l'Afrique Lenghi. C'est bel et bien votre humble serviteur. J'adore que les millions de la presse est toujours habile de vous servir en un seul vide. De vous servir, je suis avec l'un des artistes de Ferregola qui est avec moi. Vous allez découvrir tout à l'heure dans cette très belle tranche d'animation qui est toujours présentée par moi, la votre humble serviteur. Je suis avec Peggy Bokele pour la prise de vie. Merci aussi à mon ami de tous les temps, Black Terror, l'artiste musicien moro simple. Nabi, hein? Voilà, j'invite déjà mon invité. Bonjour mon frère. Bonne santé. Santé très bien, Pépele. Voilà, santé très bien. Pépele, un mot gentil à tous les internautes qui sont en train de vous suivre en ce net moment. Merci. Il a passé mon beauté dans votre balade en Abisso. Bavielanga Badembo Sala PC le Rosaloko, Tati Vita, Ricardo Kitemoko, Gino Selo Landenois, Freddy Maël Suisse, Vienanga to Chamvumbi les boursiers, donc Batupena Bazali, donc Tozato Koba, Tati Vita, hein, donc partout mon sein du plein d'avenir dans Bambote Beliskaba. Voilà, merci beaucoup. Avant tout, l'émission, Salamo et Lormoy, c'est Pelsa Batouba Hollanda Bisso, Yoka Diabako Tanabe, édition et l'émission. Un ingénieur du sang a été frappé dans une mosquée en testant les micros. Allo, allo, yesun, kolo, oh, quelle erreur. Jerimbala obe. Ingana komboya ba susu. Eza komba Patrick Bizimana moni eza komba mandata dampion ya Stevie. Zizina ike masevo. Kolia esi la kate. Eric Nzinga ya tozi. Kalebelo la laskoni mbunza. Eric la tortue. Voilà, merci. Je pense que cette émission fera un grand plaisir à tous les ménements de Ferregola au Balandara, Palzuri, ni Kaboronina. Voilà, tous mes grimpés au Beta Masolo à Jet Set, Masolo à Ferregola. Aujourd'hui, Jet Set, position dans les années dans 4 studio, premier soir, Tozo Zelango jusqu'à quand, beaucoup de niveau ni dans le studio. Donc, vous avez appris à relancer Bissongo. Attends, bon, disque on a le premier soin, non, de petit date. Toujours travailler pour Banzembo Zebele. Toujours travailler. Tout ça na ba chorale. Surtout si ba chorale, tu y a na ba solo vocal. Ba solo vocal est sili. Ba guitariste c'est ba robeta na propre. Ba sili si près accueil na propre. Ça ba dédicace. Après disque ko bima. Mais pour le moment ba tout toujours ba près azo préparé pour na batu. Ils a Black Box. Black Box. Disque international na ils a un projet déjà depuis 2014. Vous comprenez ba tout suka ba welisi. Ba bimisi ba welisi mbangu. Ba ba zoara idée. Ba misa faire banzemo bon ba weleli ba bimisa avant pour ça de Hollanda bango or que c'est pas bango mais ils appellent bango pété bataliboso ba pesa banzemo ils appellent Jésus de Nias mutaliboso ta pesa ba mise banzemo ba fait ba weranson ba pesa ba fait mon pa ba pesa ba jibe mpia na ba pesa parce que batongo ngo banani c'est bango ba yebi ne ba bango bazara ba suivre les guides bango mo ba yebi po kala ba pia banzemo ba ve luambo ba pesa ba ve Joski ba chant ba pesa ba donc kala eza été eza nango yote tika ko weli saka mutali boso yo tango nani bango bazo ba côté so boira na molili tutanga kombote exactement na tangi chiki na yebi makamdenge kendaka na kotanga kombote mais c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire donc ya onka to lobi bongo biso to préparer disque pe baya ya ba rocha banzembo malgré nga de Gaulle na ba confirmer nga nzembo te mais to ça sûr que par la grâce de Dieu, mais je pense que la stratégie au fait j'avais fait une émission avec Tossi et les anatouans qui payent question. Mais il y a Azana et mon pandé ça. Parce que entre autres musiciens, les gens qui ont maraoué, maman Zalara. Babi Bolanda idéologie, il a fallu pour ne tout homme ne camper qu'au cité non bêta de la voix, tout le monde qui t'a cassé bimi et sali en plein non, bino peut monter non. Bolini Bolanda idéologie depuis 2014. Ezaki producteur azako bibango malembe, c'est pour ça grand makambu. Basala ngoto ya kaka kinchangi te. Faut y avoir quelque chose, ba yo kay yembi nini, malgré français oui, kolanda bana na ba nigérien te, biso ba congolais. Congolais lingaka thème. Mélodie mambo belé donc Congolais lingaka thème mélodie mambo belé mais yo yebi so kitanga makusa te yango te. On est musique te yo pour betango. Faux musique donc musique oyo nga musique na yo ka ngote. Ah ouais na yo ka ngote. Mais je pense que les lots musique à Congo Babi tous en moi c'est par rapport à quoi? Par rapport à ba générique la plupart de nos musiciens baza focalisés na rumba. Oh les lots musique africaine comme après cartonner il faut ba générique et beta. Mais biso banzembo do beta ba. Oh je la F tu la mouina. Beta qui?
ekendaka libanda papa bayemba banzembo tokenda ba Côte d'Ivoire bozwemba bato bayemba bayebi yango ndeni mpo Côte d'Ivoire eza bayemboko mosusu ocomprendre mpo bango mpe badecoupe décalé bango babandi makambo yango batricher room sebe na biso bake bamodifie yango ekomi découpe décalé mais so tozobeta banzembo baoyemba bayoka yango ndenge nini babike kongola abetaka rumba moni bato baomonotoni ezalaka te so BCBG obeta o BCBG quartier la te obeta o quartier la te o zaiko so okobaoye biso te o zaiko bongo monotoni eza caché na bango couleur baka Michael Jackson abeta musique moko tia kufa monotoni boolukela bato yango kaka ke tolobi bato bazela Jésus de Niance akopesa bango baluka so to continue la bango ba bolandi te wana tiki musique biso to tcha. Voilà, maintenant on a un peu comme analyse par rapport à Ferrego là, Nika Boronina, Babi Ferrego là, oui, Ranson, à Limbissier, à Fondé le Mutema. À Limbissier, na Canine. Certes, oui, habité non, dans le problème, non, on a raté, à quoi il y a aussi un pardon, à quoi il y a Yemba. Non, anglais, moi, bon. Basala, Likambo, Basenga, pardon, à cause. Ouais. Oui, cause, Likambo, Sala, Nina, Osenga, pardon. Mais Likambo, on nini. Ngapi mwena kota makambango na yebite soki likambango za nini pour yo reconnaître ka yo moko na limbisi pour limbisi ya sala yo nini même so ingratitude baba faire un grave vis-à-vis à Wera si il est fait aujourd'hui c'est grâce à Wera son nde bato balobaka ngapi na mbona la lingi kota ngote la lingi kota ngote vient nga Freddy Sola apekisanga mambo ya Freddy Sola l'homme à Panamera pekisanga mambo yo il s'agit de eza pour na combat faire ko la musozo défendre o expliquer bato place bana moi ignorance moko Jésus de Niance tanga betanga na maison mère nga nazaki na maison mère tant ba utaki wenge mobimba elo kango ba benga kengra ezani ngai Jésus de Niance a reconnaître kanga ke naza parmi ya bato ba recruter orchestre pour na nini yali ko reconnaître ngote pour faire ayaki test na maison mère ti on comprend Jésus de Niance ayaka test na maison mère ti bazaki na wenge mobimba ba panzani bango baki ba pire petit ya Wera balandaki Wera o baki ba pire petit ya Sultani balandaki Sultani na c'est tout se comprendre maison mère tango zo sala bango bazana so bigenga na cofondateur et ça lui passe pourquoi c'est que yonde mtoza un gars oui tokolo bango ndeni po c'est-à-dire que Wera son dans un gars yo kate oui to wuti bisonyo so wenge BCBG boye yo leader Didier Mansela fondé bo sali orchestre. Tu comprends? Orchestre est sali, Christian Mabanga, Jésus de Niance, japonais. Vient son nouveau Noël Ngama Makanda Weranson. Vient son Didier Mansela. Tu comprends? Bo bandi makam. Batu ba yaki ba test ba ko lo ba bongo teza ba Bill Clinton, ba Bindombe, ba Serge Mabiala, ba Gianni, ba Lacoste, ba ko lo ba ke to yaki mouvement. Mais oyo ba Adolphe Dominguez. Bango na tabaye. Parce que azo di ko reconnaître te que baza ba cofondateur pour il y a groupe. Donc car ma bé à Jésus de Niance ninga loba ke naza cofondateur ya wenge musique à maison mère. Yango ba sankara ba mo fingaye. Comment fingaye ko ba n'importe quoi. Mais dans sens vrai. Et ça clair. Exactement. On a aussi oui et dans sens vrai ça clair. Tout à l'heure ba conseil Jésus de Niance embani na disque mo na wenge BCBGT. Na wenge mobimba 4 fois tout terrain. Jésus de Niance embani na disque mo. Mais tout à l'heure ba conseil à voyager en orchestre. Baki ba beti nous les Jésus de Niance na podium ba voyager ba Côte d'Ivoire, ça va voyage. Abeta ba nous les mso sala ba animation tout cas louge en suspension. Azala qui parmi donc ce qui panzana raté un an de plus encore tant sous vocal mo lingeke kota. Wana so banga balobana. Nita lempela aza cofondateur ya BCBG. Wenge musique à BCBG. Ba lempela ba mela alias de Muningongo ba Fikare ba vena so ba Lemakaba ba Blaise Boula ba cofondateur ya wenge musique à BCBG. Po ba utaki wenge tout terrain 4x4. Kuna ba reconnaître koto ba lingo reconnaître te kaka yemo nde fondé. Mais entre autres il y a Zarapi dans 4e maison méritant moi na. Oui, kasité en tant que moi na tant baye Adolphe Dominguez leader, basale tout ba cartel Adolphe Dominguez. On comprend? Atikali yemoko na ba petit. Mais ba petit on doit tirer na yeba ba mso uta na ba quelque part. Bozala ki ndenge moko quelque part. Avec président JB Piano. Mais wana pelanga na bo kota mozindo na expliquer ka batu. Po biso tout aki ba fanatique ya wenge. Tono linga wenge wana. Tawa ki mobimba. Tant pe panzani tono tanongo no ke côté nini ah ngana ndo linga na vena sultani. Na linga ki sultani na ndenge mambo yali. Donc
Voilà, je pense que pendant que la musique a des répétitions, tu as fait tant de avant tout, tu as évité mot de la fin par rapport à la situation Mambango et puis par rapport à l'émission. Par rapport à l'émission, vraiment, si on a le bim à Bebo, excusez-moi, Gauthier Mascotte, l'homme idéal, Rigen Paka. Ingénieur des banques, Gauthier Mascotte. Ingénieur des banques, Gauthier Mascotte, l'homme idéal. On a un grand frère dans la famille. Ingénieur des banques. Voilà. Topesi bambote belé na Tati Vita, Ricardo Kitemoko, Dembosa la PC logo Zweloko, Vienanga to Chanvumbi les boursiers, il y a Freddy Sola, Amélia Luzolo, Freddy Maé les Suisse-Irlande. Donc vraiment beaucoup de chapeau na bino, na le son na lobby ma bebo excusez-moi. Na ko pesa numéro na contact. Exactement. Plus 243 81 24 78 695. Soki nazalaki ata courage, nazalaki ata millionnaire, nazalaki ata moto mbongo ye na somba ya ngai bolingo Gino Sele Hollande Noir, nazalaki ata courage mbele na zuwa Claude Onga ozala wanga wa motema ye présence na ye zaleli na yo ikamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka Gile omeonga de itotoko tonto lukwikila Freddy Ndongala Shagi Moussaou l'ambassadeur Gile mafakala Azela na bar na bar c'est bien. Non là non problème là. Non toi promenade. Mais toi faut vraiment quand tu m'attends pour 2 minutes. Toi na promenade s'il vous plaît donc. Ba pesinga appartement luxueux na Kitambo pa Freddy Ndongala na avenue Yoko avenue na Bosani Kombo na za pardon tout on a 2 minutes to ba malembe ba raté oui bien parce qu'on m'a bien la salle d'émission trop abando bimsayam so ba vérité faire go la faire abak sakae ba wela so gimbongo ba bilo mabongo ba wela mbongo ndenge nini ye wela mbongo na Jésus de Niance mbongo wa Jésus de Niance be mbongo na ye ya kia na l'arte ba zumbongo ba pe ba kara wa makolo Boto que musique te kana eza kana ngate quoi. Voilà. Kana eza kana ngate. Bambote bileska bali dans suki wala. Je suis avec Balotelli. Je dis bonjour, bonsoir Balotelli. Ouais, bonjour, bonsoir. Bonsoir là-bas na tout ya poto. Au balingara Jésus de Niance les padres. Na ba ope ba soutenir Balotelli, le roi ba Rodi Tovo. Ba bonsoir na bango ba Freddy Samba, ba Jenny Lema quoi. Donc ba bonsoir et puis bonsoir le président Langai Nika Boronina, l'impérateur de la rumba congolienne, champion d'Afrique. Voilà, champion d'Afrique. Directement, tu as entamé mon bangolelo. Balotelli, Naïbi qui a osé évoluer et pas faire rigolo là. Si. Je pense que Sogi Tonioto, ça m'a banalisé aux Apenda. M'a parti pris à faire rigolo là. Mais étant artiste et musicien, l'élo, stabilité à musique congolaise en Afrique. Étant artiste et musicien, au sommet, on est stable, tous les colos, tous les assez ou comment? Stabilité à musique en général en Afrique. Oh, oui, en général, musique congolaise en Afrique. Ah, musique nabiso. Ouais, ça n'a bien. Biso musique nabiso za rumba. Musique nabiso to ebi ke za rumba o ba vie franco batige nabiso. Hein? Rumba biso to beta rumba. Donc sur le plan rumba, tout ça nabiso ka ndé tout ça là. Sur le plan rumba tout ça ka likolo ndé tout ça là quoi. Pour panzori azo me mabango vraiment na Congo. Yo mo ebika. Mais sur le plan rumba, mais quand on a mon analyse sur le plan rumba, est-ce que la musique africaine, ils ont rumba des hommes tout na top les lotos. Et musique na biso, musique na biso. Faut pas tout côté na la musique musique à batu. Comprends pour les Nigériens sont même on a rumba. Dans limite que ba okoka. Yango ce qu'on a même on a réflexion moi. Oui, à l'époque. C'est les Congo qui gagnaient. Aujourd'hui, il y a des Nigériens, il y a des Ivoiriens, il y a des Tanzaniens au pays bazo cartonné parmi la stabilité. Bazo cartonné pourquoi? Bazo cartonné pour biso siko to komi kolanda bango. Oh bango nde ba no yo ka biso ba no landa biso. Comprends? Biso siko ba congolais to komo tika ya biso to linga to sa lokwa bango. Do yango do mona ke ba bima c'est comme si bango ba sala ba komo sala mie ko lika biso. Or biso to zaka likolo so to bi ke to betaka rumba to zaka likolo to lekaka bango kaka prévane bango ba beta ba live te ba beta ba so ba ye ba chila bango DJ Morazawana donc ba beta ba be bango ni ba playback ouais mais biso ya pena ke yemba no yemba ki na disque panzi pena mongongo ne le padre panzaka ndenge ba Balotelli ba yembaka ndenge ba fils ya Metsola ba Mati de Gaulle donc
Voilà quoi. Babi Lelo générique et comment donc je dirais musique afrobeat générique et comment on peut cartonner en Afrique. Il y a moins ça la guerre, on se faire des parties nous la world un peu faible. Il y a un moment faible fallu pour pas propulser même Robino. Dans Marambo il y a des patron abisso a pexé abisso ba Marambo. Tout ça l'émission polémique comprendre. C'est sans polémique. Non, président Baki a télé la Marambo de 2019 sans polémique. De tout ça émission do ya minga boy faut tout na Marambo ya. Ngai na Marambo ya. Il y a orchestre. Tu comprends? Que vous comptez là ba combo mususu. En tout cas, ça a vraiment propreté quoi. Mais pour ne pas citer les noms, vous savez que les lopes génériques Bandou la Ward. Mais Tobita déjà Tobita banili. Paraba minakuya kunarumie sana. Uromba kumirumie waneza rumbate. Toyala ba sherina ngazoto pete. Akama mata bina banga. On comprend? Donc voilà quoi, ils ont rumbate. Donc style tout wana o yuzo linga wana les padres ici à Salango déjà. À Salango déjà pe sala succès na mboka ka oyo vandaka po yo vanda a vanda na ngola te vanda a oyo ka ngo kenda ka boîte oyo ka ngo. Mais à niveau Afrique c'est quoi autour de la stabilité niveau Afrique parce que mais à niveau Afrique totambolaka to uti tant kenda ka libanda mboka to kenda ko représenter Congo to yo ka bato ba fan ya les padres basenga biso ba biloko wana yondo mutu zolo ba soki ndeni me basenga biso ba biloko wana tobeta ba biloko wana ba zembo yo zolo bila wana tobeta yango kutu ya arriva kutu mo demo su ya disque o tobeta ngote to mo beta ka selon ndenge ba demande na bango donc c'est un peu ça quoi. Voilà to me ka un peu ko solo bila mo actualité je pense que c'est chaud to intérêt ngo to me un peu ko bila mo actualité op ezo carteno ya Koffi Olomide o azo bunda ko zongisa musique na Blaise Créateur c'est sali donc bazo sala effort Koffi Olomide azo sala effort de façon que ameka un peu ko propulser musique na biso et qui ndesu liboso puis ozonga na ndenge ba poto mais il y a des combattants au bazo arrêter au bazo empêcher. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la situation? Nga mambo wana legi kilo trop pour nga. Kilo trop pour nga. Non, oui. Comment ça? Té legi kilo trop pour nga mambo ba combattant yo yebi. Nga bamona balotele omodo ba combattant voilà na habité mais baza batulwa biso baza pe ba congolais ceux qui mabe moko ezalaki en tout cas na kombo ya président nga na kombo ya baloteli ceux qui tam soso ba goyi pe ko po yango pe tam soso sala ke musique na biso évoluer c'est ça yango pe po na limite ke ba nigérien wana na yango beta na ba salle au biso ba congolais to beta beta raté donc d'autre part et ça la paix moi chômage moké na côté na bango pe pour batu wana uta ba mboka ebele soki ba artiste moko songolo pakala yo beta na Zénith par exemple batu pe wana uta ba mboka ebele ba oya ba olala wapi ba olala ba flat ba olia ndeli ba olia ba resto on comprend mais moi moké bana kota et kota pe na souté par rapport à ndenge ezalaki même ko poser une question wana mamba ba combattant en tout cas ngala za simple baloteli na voilà mambo wana ba voilà, merci beaucoup. Tout mec un peu pour le peu sur Mambouya, on a vu sur Vasco Mabia la opéra qui n'a 4 il y a Jet Set. Mais Vasco Mabia il faisait partie des Jet Set. Comme à niveau là parce qu'il y a un opéra capital. Mais Vasco Mabia la bande que volé par Bino. Aujourd'hui, il n'est plus avec vous. Certes, Abela qui pendant un moment Abi ba négligé qui est passé là qui m'a oublié au moins qui bien té ngo et ça des ngala otoloba ngala ozonga na réponse tango na pesa ki nga naza simple chanteur na yaka na sali boulot nanga nazongi parler comprendre ba pesa nga programme balote ba mise bo jour tel to kuta na boy makambo ya bureau na kota ngote ouais mais ce ko ebi koto olobi bien maintenant on sent le mo boy op batu ba na biso ba biso na bango tant dans le bango ba comprendre que fait rigola aza patron non n'est-ce pas oui aza artiste op azo sungayo okinde sou liboso oui azo formé mais tant au moni mutu moko boy entre autres ya lo ba mabe affaire rigola to okinde na faire ndenge mo boy to yo ebi vérité que likambo mutu lo ba eza yango ya soloté pourquoi ne pas éclaircir batu ba yeba ke msute mutu ana ko to alo ba ne mabe na ngo lokuta bon ce qui s'agit ko éclaircir batu et si gagnons so ba défense c'est là exactement comprendre la défense c'est là ka ba boula mon pays des ali comprendre ba boula mo ezali mais parce que mabia la ga nous zolo ba a omeli trop na patron biso exactement a omeli trop avant que biso to zala ya zala déjà oui comprendre
est-ce que les ambaliboso à ça mabe abandon ça pe ba mabe ba on limbisa épée comprendre mais makambo na nga kokota vraiment exactement nga vraiment kokota ngote talaka. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tous les internautes au Baola Ndabiso, c'est déjà cette émission fait un grand plaisir à tous les internautes qui sont branchés, scotchés connectés à ce moment. Voilà, Balotel to megampe kolobela ndule studio zokendene. Ouais, studio. Comment est l'album ezanini premier soin. Premier soin, voilà, premier soin. Premier soin comme studio jusqu'à quand? Studio zoko évoluer bien. Tozo yemba kaka, tozo lamba. Lamba donc ba fan base à la précité tout c'est là bango babilo mo ya bien en tout cas pour baler vraiment ba tonda ba et satisfaire bango quoi. Ouais. Voilà, tu évites soki okoko c'est la biso maestri ya aux chansons na kati. Oui, non nzembo. Voilà. Nzembo titre na KO. KO donc ti extrait na ngona oyemba ngona mti. Oyemba boye mutu muso acheli yo phone banini yo ebikaka. Oboya baiba. Donc extrait nango en tout cas to oyemba ngona mti. Voilà, collègue Normar Kaouza otiko lancer chanson na ye. Fautif. Ba consommer bien fautif. Et c'est quoi étant artiste et musicien au tambola na ba boîte na baba oyokaka. Fautif consommation nango auprès du public. Ngamona na yemba na fautif. Mama nina kondi makote ye mwana na liboka ya tuta Dilane kolo bombi bolingwe botama kala Yosala tebe forti ya leta accouchement Beredo prince Desamunda Eshapindi Naimba Fortuné Masamba yebi et puis clip ebimi Nzembo eza nango yeke daba 2 ans mais clip ebimi la musique sur Nzembo makambo donc na ebisa yo mikolo fautif na fautif otala ba chaîne yo mozo zappé o leka boy fautif ozonga boy fautif donc rien à dire quoi. Mais rien à dire. Dans le niveau ya clip. C'est les alaka la so faire à lancer ba auto mission faire vraiment ba yembi bonnet. C'est que yo tambola te. Place ba ba ndeni ke Nzembo zo beta. Faut tambola te. Mais oui, totalement. O tambola zo kota ba place au faye ba Nzembo ngwe beta. Ezo beta. C'est que yo zo ko 600 mais par rapport à investigation tout ça li par rapport à ba recherche fautif les en a 6 mois. Au nombre de vies non. Est-ce que tu as le nombre de vies? Comme il y a 200 quelques mille vies. Ah, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses qui sont bétatés. Pourquoi tu vas au ba yoka? Ba osepela na ngope. Maintenant Congo ba tu ba musique so sali promotion tout qui est bossé so comme il y a millions de vignes et qui n'aura parce que tous entamé il y a presque 1 mois. 1 mois depuis clip on est non, même pas 1 mois. Même pas 1 mois. Même pas que Nandimi go 2 semaines go dans le kokité. Ouais. Si je me trompe pas 2 semaines go dans le kokité. Na niveau na on a ndenge bimeli wana ça soki 6 jours 6 jours à Pamba. Ah faut féliciter quand même. Voilà, il faut féliciter faire école. Une année batala ka été bayoka ka été au monika la TV bozapé maintenant yo moko yebi moi de temps ba kombo ezati. Voilà. Merci beaucoup Balotelli. Dans un temps moulaï aux répétition invité au salaba tout ba Hollanda yo moi vocalement il y a bien faire école là oyo c'est pela bango et ça fera tellement très bien à tous les abonnés de l'Afrique Elite. La sepela là-bas Nzembo tout presque il y a les padres tout pour ngana ko yoka les padres zo yemba boye na bona quoi on a évité no so la ki chanteur la etembera évité mais wala boss nanga talaka bakari koti makambu donc yo yebi na yemba nini Jacques Pemba maquillage bembezalaka pour la séduction te kolanda para c'était absence d'ayo nazamo way soki bache moteur na pusu identité échangé poussera comme une chauffeur ndenge na filangai soko cheba souci cha vivant na zui identité ya moway apo maneno moway kana lele motema ngana lelaka ye motema ngana lelaka ye apeti esila ngai mpona makanisi na yo motema solola bika mani sheria. Voilà Balotelli, je pense que ça directement fait un grand plaisir à tous les internautes au Baola Biso. Mais il y a certaines fanatiques, il y a fait rigoler, la plupart des missions fait rigoler. Mais Moutoua ça, Moussala bien, il faut imiter. Hein? Moutoua ça, Moussala bien.
faut imiter, faut luka effort ni na sala rapport à pesa makambo za nango. Mais ça te dérange pas faire la salade de marque na? Pourquoi ne pas yo polinga obimi sa marque na? Teneti nde na mbe ya miso ya matanga etika cicatrice na matama kabasu ya kotalanga ndenge matama ekomi ya bale o trouble bongolanga bolingo notinga contre mi tedika binzunga apo maneno yango komyo salanga bongo pona lingi yo po bolingo neleki ya bajelu diva ba conteneur ya Pedro na lembi Freddy Samba Jenny Lema. Voilà, je pense que Bangomo ba yebi ko distinguer, bon comprendre. Voilà, to comme Nasuka Balotelli, na ebité quel sera le mot de la fin? Posons en arabe. Ouais, mot de la fin ngeza ki ba fan tout ya les padres basé la toza na studio, donc toza isika mambango isika to lamba makambo. Isika vena to lamba makambo. Ba yani kayenga ba ozela ba yoka niveau ni toyembi, en tout cas toyembi différemment, webi. Toyembi vena différemment, donc ndenge te toyembaka, toyembi su koleka. En tout cas bazala tema ya kokita ba mela vraiment ma ya malili. Vena nga Landry Biside ayebi makambo yo. Dynamique Fachi, Landry Biside ayebi. Et puis na bosanité nani Aël Mbali na Montréal. Na bosanité Fortuné Massamba le Roi Lion, Fortuné Massamba yoza yangai. Et puis Roditovo bongoti venanga Roditovo na France na peso bambote Jenny Lem encore une fois venanga Roditovo Fortuné Massamba le Roi Lion Yannick Kayenga Diva ba conteneur la reine Pédolas na peso bino bambote à trop. Et puis Biro Bobimba ya Dada Berado Prince des Amunda Nechapindi Blaise Lomingo, en tout cas nani Jackie Lomingo bambote à trop. Numéro langeza plus 243 Costa Couleur plus 243 85 91 44 057 85 plus 243 85 91 44 057 Masalanga Glodine Dofusu et puis nani Masalanga waza Italie Herman Balilo yo palais magé mikolo zo bengate zo komate yo vena palais quoi na Suisse na ngona Black Terror Deo Lubuta l'artiste. Combo Black Terror Deo Lubuta. Ouais, en tout cas Lydia Kwama Sephora Kwama bambote. Voilà, merci beaucoup Balotelli, très cher ami. Na bolingo balelaka nini Jésus na bolingo balelaka. Ouais, c'est bon. Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission avec Balotelli, l'artiste de Ferregola, qui est au volet na Katia Jet Set Oboebi Ferregola Palzuria Nika Boronina. Je pense qu'on a très bien parlé, on a très bien analysé certaines choses. Je pense qu'il a bien parlé. Bon, mais quand même, comme ma critique, tout problème, on y a surtout bon monique les qui n'arrêtent la mission, na commentaire, na place bofing ça la biso bien. Merci chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin. Merci infiniment à tous les internautes qui nous ont suivis du début à la fin. Là, je vais directement à Valopinima le Tour d'Europe, pourquoi pas aussi à SK des Mignons, la maman de Jordan Kylian, mon thème à Mignon de la presse Babi, Nyon de SK n'a plus sur Motebele. Merci aussi à Alain Chandou Nakat Salège, pourquoi pas aussi à mon vieux Babi Papili de Nakat London, la personne Motebele. Je vous laisse entre les mains des Balotelli de Ferregola. Nous nous retrouvons très prochainement. Big up. Bino basi ya mikolo wayo boyoka kasonite slogan ya lelo mopale moninga zati mamoni yosuki na konviye mibala baninga oyoka kasonite azongeli mera pale azalaki mobali ya bato yebaki bien bapekisaki yo na bavoise etika ye ya mati de gole papa ya bana bwakisi bavi ya kilikili ye bokolekisa tango na mobali ya moninga luka ye topanzani comprendre ka te na deuxième voix kitoko vraiment Should
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.